C'est ça. Un élu avec au penguaté. Ok. Mon ponami na yawe avec au penguaté. Parce que mon ponami, l'eau la moutou et bengaye déjà. Bato baza ba eli mingi baza la liberté. Nzambe déjà a commis ça bango ba prisonnier na ye. Donc, ok. Bato c'est le camou ya pasteur té, et c'est le camou ya apôtre té, et c'est le camou limité. Nakati encore mutu no soko sana mado. Cela veut dire que au moins il est là manzambe bato mususu ba vioka na ndenge ya loyenge a commis pasteur pas mon na ba pasteur bazalaka tantôt ndenge ya ko ba moi français lokola ba parce que l'église, il y a solo le monde à raté. Mais l'église, il y a solo et dans le corps mystique, il y a Jésus. Comme ça, tout le monde a un bâtiment, et il y a un goga kapoto sanganaka. Mais pour la nature, il y a un molimo. Alors, avec le moment malade, au moment chaque jour, vous avez le même système. Chaque jour, l'église, on a prophétie la prophétie. Prophétie la prophétie. Les gens croient que l'église est tombée dans la prophétie. Le roi de Jean-Baptiste Ayaki. Donc, en tout cas, tu moto yo abiki saka. Il y a des vedettes, il y a des stars, il y a des, mais c'est Jésus. Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe monani. Loboko na tata ese mwami likola balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert. Ndeko landaka yango, ndeko talaka yango, oh na Vincent Makeba. To pesi bino mbote mingi bandeko nyonso bozolanda biso na mikili ya poto pe na République démocratique du Congo. Na micro, c'est votre humble journaliste, le pasteur Flamme d'Angola. Lelo nazali ngai mokote nazali na confrère ngai évangéliste Cédric Makela l'homme valable. Lelo vraiment tozolobela thème moko est très important. Donc nous présenter directement confrère ngai bonjour évangéliste Cédric Makela. Oui, bonjour pasteur Flamme d'Angola. Vraiment merci beaucoup na lelo pour na lelo ils vraiment songolo c'est quoi bisanga. L'émission lelo ils vraiment pour tout le kotikala ne balba mata mais tout lelo kotikala makale romata. Vraiment merci beaucoup pasteur Flamme d'Angola. Vraiment pour na émission lelo nzambe vraiment dans le combat na nzambe baza édifier. Ok, merci évangéliste Cédric Makela, l'homme valable, petit frère à Jésus-Christ. Lelo tozolobela thème moko eza très profond. Nazo senga na bandeko nyonso bolingaka Ciel Ouvert TV, bo s'abonner, bo liker ba émission. Parce que vous n'allez jamais déçu, Bo s'abonner, bo liker ma émission Oyo. Vraiment, ils ont sabatou, nan nzela. Le lot tozolobela thème, moko tozolobela qui est les élus et qui est un appelé, qui est un élu et qui est un appelé. Donc le lot tozali na basali nzambe bibale autour ya bibango na émission ya lelo. Donc directement nous présenter bango. Bonjour les patriarches Vincent Makela. Bonjour l'homme valable, bonjour et pas l'homme valable, bonjour et pas Flamme d'Angola. Merci beaucoup. Zamba Pambolabino, merci de votre invitation. Bonjour et pas l'homme de Dieu aussi passé au Angata. Vraiment tozali awa pour na coédifier bananzambe. Voilà, merci. Ok, bonjour pasteur Gelo Angata. Bonjour pasteur Nabiso Flamme d'Angola. Ok. Voilà, tu sais pas sur ce qu'il y a le patriarche Vincent Makela dans l'émission de Lelo. Vraiment, sentiment de les années dans l'émission. Non, on a un sentiment pour édifier du beau tabac dans l'ensemble. Ok, voilà. Lelo, Toloba Kike, Tozolo la thème, moko est très profond. Fanda wana landa biso vraiment malamu. Parce que des hommes dédiés au Toyambi, baza vraiment na bagage, baza na connaissance pour exploiter thème au Tozolo Lelo, qui est un élu, qui est un appelé.
Pasteur Vincent Makela, tu as appelé, tu as élu. Ce que tu dis, tu as au juste un élu et Zanan. Merci, Pasteur Flamme d'Angola, pour la motuna, motuya, otunibiso. Et les Cambodges, ça a toute confusion. Donc, appelé Eli, appelé Zanani, Eli Zanani. Au moment où mission boye, malheureusement, tu vas s'intéresser à Nango, pensate. Or, quelqu'un peut savoir que tu vas boye, il y a les colos pour la moto à comprendre. Alors, pendant que la musique a été passée Flamme d'Angola, Eli Azali moto Oyo Nzambe a bengi liboso. A bengi simanango a poniye. Ok. Na pas ça un exemple ya na Bible. On remonte na mutroko la Pierre. Pierre dans le Nouveau Testament, Nzambe a benga kiye. Sima Nzambe Yesu pardon a benga kiye. Sima Yesu a poniye lisusu. Donc azaki na double nini appel. Ok. Donc ba bengi ba poniye. Ok. Au moins tant Nzambe Yesu a benga ki Petelo, a senga qui est boitu naïe. Ok. A senga qui est boitu naïe. Si ma concédé soit si à boitu, yes masia, a sala qui est au sala, si ma alobina Petro bike, kobandalelo, au komi, molobi, yabatu. Ok. Aux hommes, ok. Donc, na kati appel, azul sousou, appel moussous. Très bien. Donc, on la ponie pas comme un molobi yabatu. Ok. Aux hommes, donc c'est ça, Babengi, un élu. Nzambe a ponié pour na asala makamoko boye songolo. Mais tandis que un appelé, bon, tu as la compréhension Gogaga, et puis ce qu'on a dit sous na Ancien Testament. Au moment Nzambe a bengaki Moïse, a bengi na kombo na ye, si manango a ponié lisusu. Après c'est mission mususu pour que nous libérer ba peuple na ba Yuda na maboko ya Pharaon. Ozomona a bengi et puis a ponié. Mais ça na ba tumususu ba bengama. Mais ba ponama pona likamoko songolote. Ba saka ba pele ya pamba. OK. Mais le joli ba sa bato yo nzamba poni bango pona mission moko bien précis. Hein? Après si bango l'automo moko boyi. Après si bango charge moko boyi. Ba sala. OK. Donc, de Bazaliba, élu de l'éternel. Donc, Poni Bango, à Bengi Bango et puis à Poni Bango. C'est très important et le Koyo. Non, tu connais pas. Mais ce qui papa, on a d'abord ça. Voilà, l'homme de Dieu avait tout ajouté dans l'homme de Dieu. Bon, en tout cas, mon salle Nzambe vraiment, Azali clair, loco la ma inakati ya vert ya pembe. Nzambe, la première des choses. Azo na époque tozanango azo benga batu d'abord appel à liboso zali appel au sali donc azo benga biso nyonso poto koma bana na Nzambe mais ndenge pasteur article ba awa et le deuxième appel oyaka kolanda et pas ya mosai na Nzambe ndenge azo ba ke non telanga isongolo na pakala à part pona mission moko o ngana nazanango posa ko confier bango. Donc eza batu oyo Nzambe vraiment azokota na bango na kati ya musala na ye. Cela veut dire que bazoya enchever musala au Jésus-Christ atikaki. Donc batu wana bazali ba ministre, ba prophète, donc les 5 ministères, ba mususu pe ba koza na bango ba servante, mais Nzambe azana posa ya kokisa etinda moko na nzela batu wana. Ok. Merci beaucoup ba sali ya Nzambe na intervention vraiment ba Nzambe baza partout na muki mobimba ba sepeli na intervention ya pasteur ya patriarche na pasteur Wangata. Na ina tuna eloko moko ba patriarche entre mobenga mina mopona mina nya ko kopengwa. Wala tunina no tuninga ito tuni cordo Wangata entre mopona mina mobenga mina nya ko kopengwa. En tout cas, mutu oyo Nzambe apesi mission. Et ça passe pour na akoka kobunga. Pourquoi? Parce que Nzamba Rosana eti na suka ya mission. Tout le monde y même na Eli. Obi que Eli a déclaré que non à Lembi. OK. À Lembi. Donc ceux qui a daki par exemple mon ponamité, Nzamba pas OK que non to suka wana. Mais tout le monde Nzamba que neti na suka mission jusqu'à ce que na suka mission a joué aussi nzete ya commandement apesi yango epa ya molandi na ye oyo ezalaki Elisa to Élisée. Voilà,
l'homme de Dieu évangéliste Cédric Makela nazo continuer car continuité à question oyo opposé pasteur Gilles Wangata le patriarche Vincent Makela nazo sala ka continuité à question wana nalobi lelo tozo mona ba appelé ba bengami bazo sala ba exploit koleka ba Eli pourquoi yo ibindeli ke ba pebo sala ba koleka ba Eli nangina so sala liboso question oyo lo va trouver que c'est important ma casse. OK. Même il y a beaucoup d'appelés PDL. Il y a beaucoup d'appelés PDL. Des appelés. Beaucoup d'appelés oui PDL. PDL. Donc ba bien un bazali et belé mais ba ponami baza muke. OK. Donc ce qui est moko connaisse masi ya lobi ango. Yeba ke na kati ya makama molimo ba bien ngami bazali. Oui. Pe ba ponami bazali. OK. Alors, autre question que nakata ba bien ngamina ba ponami. Bana ba iko pengo. C'est ça. Un de lui a iko pengo ate. OK. Mo ponami na yawe a iko pengo ate. Parce que mo ponami lola mutu e benga ye déjà. Lola était déjà na ba benga onini. Na ate et c'est PC déjà musala. Donc, mutuana aponami pona maela batamukilité. Aponami pona makasa batamukilité. Aponami pona batamukilité. Mais Lola ndem te ponier. Si on parle de Lola, tout ce monde nzambe ndem mutu aponier. Ya babengiye un élu. Ya bi ezo bakela mikola suka si c'est possible mais beli bakopenga. Babi si c'est possible. So les kabozali et comme j'en si, yango bakeza possibilité. Donc Eli a eu kopengwa ti. Mais un appelé Azam tu moko ka ba benga ye azui mission moko na nsongolote mais ba bengi ye po eta sambela po na sali osomona muto bongo kipe ko pengwa na bu samdo ke exemple pour ça la Bible est-ce que Judas benga makato benga makati benga maka Judas ba benga makati oui mais soko tali Judas ta benga maka na kata ba ko ba ki ko nyoso o soit a ponaki pa pesa mission Judas n'a pas eu l'ambition Judas soit qui en côté. Il y a comme qui même na tango ba ko le balek cette scène. Judas li a qui en côté. C'est vrai oui. Judas l'excès santé. A kende qui avant cette scène parce que na kati ya ba ponami azala kité. Azaki mobengami. Azaka ka ye mo côté. Exemple ba ko le mususu. Soko teli malamu makamba Pierre basala. Oui. Na ba ko le mususu. Mususu ba tiko sala côté. Mais bazaki na kati na bango. Parce que bango no suba benga maki mais ba ponami bazala ki mingi penza te parce que tala même atala ba geste à Jésus soka ngo sali kamoka munene azo benga ka trois disciples c'est ça oui abenga Jacques Pierre na Pierre au moins bazaki le kola les trois oliviers oyo bra les trois disciples clés or que chiffre 3 et ça chiffre l'accomplissement. Donc quand on a un ministère na ye, bama minena bunzambe à travers 3 chiffres. Baye koli oyo. Et c'est là 3 chiffres à bunzambe. Alors bamsuba ba benga makina bango. Ba pona makina bango, mais bazaki na mission spéciale ko la ba oyo te. Alors soko tali malamu na kati ya bunzambe, ba benga bazali, ba pona mi pe bazali. Mo benga mi akino ko pengwa pe. Azo pe la mukili nzamba benga kiye amoni ka lembi na ye atiki na ye memo ponami azala ko la ndenge ndeko mari misamalo ki bakanga ye singa na kingo ay ko bouger te soka bouger azana ngo soka kebo azana ngo. Alors pour la question yo tuni olobi pali ba bengami ba sala be exploit mais ba ponami te ngana ko répondre ko reposer question pa na yote mais na ko tuna kaka boyo ibindeli ke ba benga minde ba sala ba exploit ba pona ba sala ba exploiter yo ibindeli parce que tozo mona ba dérapage Jésus salama parce que otiko lo ba awa wa eloko mo très important olobi mo ponami ari ko pengwa ta ko sala ba désordre te pasteur Vincent mais c'est totangi na Bible zoloba mo ponami ako ko ya 7 fois nzamba otombola yi tolingi o expliquer ba na nzambe ba olanda biso olobaki moponami akoki kopengwa te akoki kosala mabe te soki tolingi explike biso bible olobaki moponami akoki kokwea 7 fois nzambe akotombola ye eli koloba nini explike biso kolo tolanda paster Vincent kokasa te ke soki taza moponami nde aza nzambe te ok moponami aza nzambe te mais aza moto lokola bato nyonso ok mais okomona sa façon d'être ekozala différent na bato mosusu ok
mon ponami a eu kobeta liba couper na vie na ye. OK. Ça peut arriver. Bandeko, sauf que tout la peine Bible malamu. Na ba ko soit Yesu Masia et ça na deux personnes oyo ngana monaka parce que excuse moi niveau moko très élevé na makama molimo. Na ko tanga bango. Oui oui. Ezali Pierre na Jean. Non, na Jate. Pierre na Paul. Baza deux personnes au bazaki na bunzambe moko na ebité. Parce que Pierre pendant t'a remplacé qui Pierre a zaki remplacé à Jésus-Christ. Parce que quand la trilé na fongo là abi o kanga na mukilo kanga abaki masumu ya mutuna ni olimbisa. Na mukili ngalo so na likolo. Et ça blague té. Donc Pierre a zaki penza to ko bake yende ko la baki o komi ozali petelo. Mais o komi libanga. Likolo libanga on a kotonga ecclésia nangai. Donc mon boko ecclésia c'est l'apôtre Pierre. Mais Pierre passe qui mabunga. OK. Oui, que Pierre ça mabunga, ça y est ponami. Mais c'est mon ponami. OK. Donc esa différence que ça là, libunga na kopengwa. OK. Muto aseli libunga apengwite. Donc ba appeler de ba pengwa ka. Ba appeler bla ki kopengwa. Mais mon ponami qui peut ko sala moi erreur. Mais akozonga kaka. OK. Kolo akozongi seka kana nzela. Très bien. Parce que ezali eloko yonza bataka na ye comme vocation. OK. Aïe jamais kopengwa. Mais tandis qu'un appelé simple, on ne peut pas tika tiki naï. OK. Est-ce que tu comprends? OK. Attaque église pas tiki naï. Atiki naï. OK, voilà. Et puis le lot on a question tourni. Bato mingi. Oyo mon le lot ba sa musala nzambe na majorité sur 100%. 90% bato oyo ba sa musala nzambe lo mingi ba sa ba pele. Mais ba sa ba ponamité. Yo mona katine ba mabunga, o mona katina ye ko be sa rango autorisé mutaka na ye ko le kana na WhatsApp et au sein de côté et ben ce sont des appelés. OK. Mais ne lui a pas sablé quand on a été. Et ne lui a ça quelqu'un où il a zali bloqué, a ça quelqu'un où il a zali scellé. Na mission mo konza ba pesier. A quoi ça n'importe quoi té. N'est tout ce qui passe wanga ta compléter. Merci beaucoup ba patriarche vraiment na intervention pour la réponse na bino bo pesa ba na nzambe vraiment ba sepela. Papa fait ça na yibika mo muki ele olobi wana olobi ele moya très profond. Parce qu'on a autour la question mo muki entre mo ponamina mo benga mina na vraiment vraiment na nzambe. Te bon soit ça ba na nzambe. Ba ça ba na nzambe mais ça dépend obi na kati ya bunzambe ça dépend pe ya alliance om ta sena nzambe. Vous comprenez parce que alliance pe e kontaka. Na ko ça un exemple moko muke. Oui. Soko tali na kati ya Bible o komona et ça ba tuso azali ba diacre. Mais ba prêcher pe maloba nzambe C'est ça. basepe makambo ya makasi na kasi na kokela omulai te parce wakata compléter ngai basepe makambo minene oyo pe baye kolusu basalaki te. C'est ça. Na utra mon exemple moko après le wa Yesu asia so tele batoko batoko na batade batoma et non na malo ya malo batika ko sa bible beti masona mo pe na bango mingi te osomona mais so tele betien Philippe. Donc après chaque batema to balo banzeba to bongo limitema basé ko to lapider à cause évangile. C'est ça. Oyo pe ba école mususu ba ko mettre na niveau ko sala ngote. Donc eza kapé nzambe to a cause appelé appeler mais asa na alliance moko songolo na nzambe. Et puis mtaza pe aza Eli aza pe na alliance moko songolo na nzambe. Voilà. Neto so ba se ko to compléter nga. Je pense que tous continuer toujours na même pensée. Je pense que pasteur Abakelo Kumo awa alobi a se souvenir ki na nzembo ya ndeko na biso atika biso Marie Misamu ya koloba ke kolo akanganga singa na kingo bato baza ba eli mingi bazalaka libre te nzambe déjà akomisa bango ba prisonnier na ye. Cela veut dire au moins un prisonnier donc asalaka na ba limite ya grandeur ya espace oyo bakangeli. Oui. Ozomona. Nzamba za maele mingi ayebi que c'est très dangereux mutu oyo azuye a équipé simanango akuko aussi même eloko wana akena ngo na côté mususu. Alors pour ne pas subir ça akomisa est prisonnier. Alors c'est pour cela ozomona que era batu mususu aniko sa likambu mais nzamba pesi nzela na tazo coincé batu lo ba pasteur Vincent. Ce qui est poto depuis Kalanda qui n'a déjà poto. Vous comprendre. Mais Nzambe o arola qui est. Alinga qui n'a nous a evre mingi awa pour abiki samili mo batebele. Donc avec ça la volonté na yé mon côté.
Il y a la volonté, nous sommes dominés. Donc, ponami bazaka liberté. Tandis que mutu abengami kaka aza libre. Encore le banane. Ça n'importe quoi. Nous soit kolinga osala ngo mutu ya ko intercaler azati. Ok, voilà, je m'adresse ma question toujours à l'homme de Dieu, Pasteur Vincent Makela. Pasteur Vincent Makela, entre Élie, n'a appelé, don spirituel Nzambe a déposé un moment cassé et pas Yanani. C'est un don spirituel qui pas raté. Nzambe, la Bible nous dit que Dieu ne se répand pas de ses dons. Donc Nzambe, même à ta mundimika simple oui. Ok. Nzambe on peut s'appeler badon. Ok. Badon c'est le cambo ya pasteur té, et c'est le cambo ya portraité, et c'est le cambo unité. Na kati ankolo mutunyo sako za na badon. Badon spirituel ça pas na mutunyo surtout. Mais n'est-ce que yo et pas ya un élu. Badon oyo Nzambe appelle sa cahier. Et le mokana niveau badon. Et comme parce qu'on a un niveau de capacité spirituelle, comme on a une capacité et ça très élevé. On les a appelé. Oui. Ok. Parce que au moins il don Moïse par exemple ça qui n'a pas. Et c'est pour libérer tout. Ok. Oui oui. Bon, ce qui se compte ça va comment attaquer ango. Après si motoyo a une mission dans ça n'ango. Arbe ça. Osomona. Ok. Donc attends ça va dans sakanango et puis tam ça utiliser on a ndenge longo balité. Ok. Donc et pas il y a un élu. Ce qui Nzambe akamati atie makabo oyo ezali pona ko sala pona bato bakoma bansomi eza na mission moko bien précis. OK. Oyo Nzambe apesi. OK. Ozomona. Mais ce qui Nzambe akamati do wana apesa pona moto oyo azali azala mission moko songolote abando ko sakana ngo na biso exemple ko la lelo ko mona soka mutatika lo muntu loboka kwei ami comme si prophète Azan Nzambe. Soka kameki osakala mo muke, akomisa comme tikotak. Tikotak. To bato mi ba komi ko sakana bado ya Nzambe parce que ba yebi valeur na ngote. Et puis ba yebi ba ko sana ngote. Ba komi ko sana ngo ba dérapage. Ba komi sana ngo ba abus. C'est ça. Ozo comprendre? Oui. Oh, bado wana ezali pona ko sunga libota na Nzambe. Ko sunga mutu moko boya Nzambe. Pona kondima Nzambe parce que Nzambe soko andimiso na malobate akondimiso ata la misala. Très bien. Ya comme dit ça lo baki boyi soki bokondima ngata pona malobate bondima au moins na misala za komona. OK. Osomona. Donc c'est très important ba don wana Nzambe apesaka ba élu na ye pona ko comme ça mona ba dimension boko boyi. Ya comme ki Nzambe la boyi même na Moïse je te fais Dieu. Alléluia. Devant Pharaon, pour Pharaon, na commission Nzambe et pas ya Pharaon. Osomona par rapport à makabo oyo Nzambe na banguya Nzambe atakaki na Moïse. Mais Nzambe ko bon n'importe qui te. Il faut le bagala muto ya poni pas passer émission. Très bien. Voilà. Merci beaucoup Patrice Vincent Makela, merci beaucoup aussi na Patrice Pasteur Wangata. Vraiment merci na votre réponse qui n'est kitoko. Mais papa Vincent, na suna question moko fona tuna yo. Entre moponami na mobengami nani akoki kosala vos église entre baomi bani moponami na mobengami nani akoki kosala l'église en tout cas église encore le pesa n'importe qui te église le pesa encore le pesa muto na muto Nzambe apesi mission et puis muto face à la moponami parce que Jésus n'a pas donné la mission d'aller gagner les âmes à n'importe qui. C'est ça. Après ça qu'on va ba disciple na ye après ça pas disciple na ye donc muto pona a ça la église. Oui. Il faut mutu azala to bona vocation wana Nzamba pona ye apese kozala berger apesi ye likabo wana ya ko prêtre ba brebis ya nkolo omona mutu oyo ndenge pasteur Wangata lobi omona mutu wana akozana ba limite ba dozana ba réserve makamba bebele ozo comprendre omona mutu azana ba réserve makambu ebele soko muni mosala ya Nzambe azo sala lipo ça n'importe quoi tout ça va nini Nzambe tende mtapesa ye likabo wana donc mutu akiko sala église yankolo il faut trouver azala un appelé de l'Éternel un envoyé de Dieu et puis azala un messager de l'Éternel. Voilà. Oui, oui. Soko sala ngote yo muni bato mingi osala église comme ça ko le gablo nakasi passer Wangata ko compléter nga. Oui. Bon. Comme si église pardon passer Wangata comme si église terrain ya ekobo terrain ya ko so basi terrain mbongo terrain ko c'est n'importe quoi. Or muto Nzambe apesi abengi apesi mission aza na ba réserve belé. Pour ce cas déraper on a problème.
mais mouton nzambe abengi tangi ko déraper osele ko monter si vous sommes na motu somo na pas saine kobo et ben na miso bato mais bon pe ko pema OK ne peut pas ité azoki na misala nzambe ni ko côté voilà passé wangata tout ça compléter là. Je pense que na question ana ogoya ko remarquer Paul Azolobake a qui fondement comme message architecte. Cela veut dire que au moins lelo manzambe batu mususu bazwi okana ndenya loyenge a commis pasteur pa mona kande ba pasteur bazalaka tantôt ndenge ayi koloba moi français loko la bande na biso mususu bazana Angola kuna lobaka moi ki portugais malamu a commis kaka ve alors bika la 50 bientôt de France à Bombardor Angola ya monde qui a ko fan cette église mais or que en réalité église ya Nzambe eza na plat donc eza édifice mobimba au moins de batongaka ndako ozomona ke nani fondation ezali élévation ezali ba colonne ezali donc tout cela il faut tango mosali na nzambo nzamba pesi vision tango azo conduire église ayebi nini o azo pesa pona ko bâtir eloko wana kotonga ndako mobimba na kati ya bomoi ya mutu donc ezama sécurité donc lelo tozomona bato bazo sa n'importe quoi mais église bien aimé nzambe mutema ya nzambe zaka na kati église donc il faut tant basé na nzambe bazo sala musala basala ngona crainte pe na tremblement parce que ezande kotonga nzoto na Yesu na kati ya batu parce que église ya solo mona na raté mais église ya solo ezali corps mystique ya Jésus opso tozomona ba bâtiment oyo boye eza na ngoka kapoto sanganaka mais pour na to ya kolia ka bile ya molimo alors mosali l'église locale donc mosali na nzambe il faut yeba que non bile nini ona zo leisa bango na pes na tie nani fondation ya condiment sur le plat ya doctrine sur le plat ya prophétie donc il faut yeba nini azo sala yango mona ba église mususu 40 jours kaka likambu moko au moins que église na kozana défaut ozomona mais il faut église mutu oyo azotambwisa ngo ayeba ndenge nini azo bâtir nzoto ya Yesu na kati ya batu. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la dernière question. Na compléter mon qui est passé wangat abelo mo malam au moment chaque jour bazaka la même système. C'est ça. Chaque jour l'église wana kaka prophétie na prophétie. Prophétie na prophétie. Les gens croient que l'église est tonga na prophétie. Té. Église est tonga makamo beaucoup église c'est la parole. Et puis mutangazo peut sa parole face à la digne. Azala bena vrai architecte. Ndenge bakalobi awa. To ayeba oyo nazo sala. Yo mona teke so ndako tonga mabe. Ndako fait quoi? Oui. L'église mona zo quoi? Belé. Ba passer mona ba sala ba gaffe. Parce que ba tonga malamu te, ba mpe ba tonga malamu te. Eza son mingi comme na mutaka la pasteur na ba réseaux sociaux. Eza son mingi pasteur abi prophétie malokuta. Oh le par à koleka, mais tu as éliminé le premier tour. Oh tu as les coupe du monde. Mais tu as été. Et donc comme ça va tongo ti le oyo, l'homme valable na passer flag. Ba to oneka koleka ka de mission. Mikolo ba comme na makamama nike, Misuga. Bah comme le ministère a un père Misoka. Oui, c'est sous ministère. Bah sous élité. Bah comme ce que yo, ministère a un père Misoka. Encore la femme là. Ok. Donc bah le bac professeur le kuta. Et salamité, Mikolo le col comme Makamanike. Namoni ba comme Namanike. Bah toi bongo, au moins balika Makamamukili. Bah on va pas pour défier église. Baka te pona kota moboko na mitema bana nzambe Jésus-Christ atongama balika makama mukili so makama politique akela politique boso mona bona bana ba WhatsApp belé mais bazala ba vie ba tota na bango osomona baza ba faux architecte ba vrai bazala singana kingo ayiko déraper te ayiko de gauche te ayiko de droite te soki po yokiye ozotaka sa façon on mona que ça c'était le vie de Dieu oh le blanc nzamba peut sa évocation voilà l'homme valable j'ai là la dernière question je peux sa dernière question pour clôturer parce que bah aussi nous sommes limités par le temps le temps c'est le temps la vie c'est coquille pasteur Vincent na lingi on peut sa biso ba signe un élu à Oteya à bâtir église un appelé peut à bâtir à Oteya peut sa biso ba signe. J'allais vraiment bref. Il y a un appelé. Pour la question. Ok. Il y a un appelé. Il y a un élu. Donc, pour l'église, on a fandi.
c'est le pasteur a un appelé na bima na kene koloka église ya un église pesa biso ba signe ya bango mibale po bato bayeba un appelé a osatwa na souci ya ko la kisabato l'agneau. OK. L'agneau qui ôte le péché du monde. Le roi de Jean-Baptiste Ayaki. Donc, en ce moment, moto yo abiki saka. Il était dans sa vedette. Il était dans sa star. Il était, mais c'est Jésus. Yesunde. Ngate Yesunde. Mouton qui fait une kulusu, un mari m'a soumis so passer flamme. Le vrai c'est l'homme valable, c'est Jésus. OK. Bon, moi, mouton ça la sérieux. OK. Na ba nikwo nyonso, na nzoto pe na molimo. Soko tele boza ko se respecter. Ota bazali dina ko benga ma pasteur, ya ko benga ma apôtre, ya ko benga ma prophète, ya ko benga ma évangéliste. Soko teliye boye, azola kabato Jésus na ko lenga ndenge passer wangata lobiawa. Avant ça n'importe quoi te. Au moment ça mtaba terre à terre te. A cause la sœur dans ministère. Est-ce que vous comprenez ma nazo? OK. Très clair. Et ne lui a combattu les bossons mouton apprécié Moussala. Très bien. Yende. Très bien. A kolinga alibwa mouton apprécié Moussala ndamata. OK. Mais tandis qu'elle appelé, oyo nzamba benge kaka tamsusu, po abikane kaka sala kaka sauver. Mais amiko sala kata Moussala nzambe okomona makambo terre à terre. Ami connaissez nzambe. Yemo kakokota na koswana, akokota na ba polémique, akoka sonité, akomelane masanga, akola tsabato kia sala kene kindumba. Ba concert blo mo ndenge wana obi pone ba koma ndenge wana parce que azalaki ne moto nzamba bengaki po abiki sama akota lola amikopsala kata mosali ya nzambe charge wana zoko kangote epengusi. OK. Epengusi ye tala papa oza porter te so ba memi sio 200 kasima Non ko kangote. okola okovandra sa Non ko kangote. oh atanga ina kovana na se. OK. Mais so ba memi si muto asaka na beach ame makango ata 3 akima na ngombango. OK. Lelo bato azokoya pona nini azane mosali ya nzambe te. Nzambe kaka benga ye kwa sambelaka. Ami comme su mosali ya nzambe yango mona kata ba bêtise wana. Changi makamama nike aya lobi. Haki makamama nini kuna aya lobi. Haki makamama nini kuna aya lobi. OK, bato bazo sera ya tanga Bible kene koteya. Ata zo pesa ba verset yango te nde. OK. Ezo comme c'est mosali. OK. Lo lenga mosali ya nzambe moni samaka. Et mon samaka sa façon d'être parce que wanga développé en awa lo lenge na ye et mon samaka mutoyo c'était de lui azam to azali chargé azam mutoyo nzamba pesi ye charge ya ko mebatu ya ko cha bato en communication na nzambe to en communion na nzambe voilà dans la différence en moi. Merci beaucoup Patrice, mais ça bananza baza vraiment édifié na réponse aux réponse mo kitoko mais question on a moi na tout na au dernier question on a fait tout nango Patrice Wangata, question moi na tuna euro expliquer biso mutamiye barandeni aza eneli akomiye bandeni kaza un appelé donc expliquer biso no différence wana yemo komiye bakena les abe na eli nzambe. Bon, nanga nazonga ma muke na moi mutuna au pasteur Versanti ko limbola sikoyo ozomona na Bible apesi biso moi makamumi bale bayebi biso na ntina ya ndaku oyo etongami likolo ya zelo na oyo etongami likolo ya nini ya libanga. En tout cas un élu de Dieu atonga likolo ya zelo te. Pourquoi? Parce que molimo nzambe zo conduire ye tant tozo tonga biso moko te toza ba ouvrier longona nani na nkolo ye ozomona awa tia libanga omonaka soki ndako ezotongama omonaka toujours que ingénieur bazaka pembeni wana po batala ndenge nini maçon azotonga soki atongi modele oyo esengeli te akikoyebise meme buka bandela mpo na nini il faut kaka eza modele oyo ase nini alingi. Alors neloko lobi wana ndenge ni mutu akomiyeba ke aza éli to aza élité to aza appelé. Donc un élu de Dieu nzambe vraiment accompagnaka ye ezala na kati ba difficulté ata ba kangi ata sibir ba difficulté modèle nini on toujours intervention nzambe za ngate ako changer pe langage te te ozomona tala na mutaza ko banga lokola Pierre tango bakangi nani bakangi tango simaliwa Yesu bazuya po bakanga ye azotuna ke to sa nzambe to sabato donc nzambe longola ke somo ya bato
Donc, ce qui s'agit même de Kokufa pour Jésus, Aza prêt pour Kokufa. Ah, mais maman, peine me péter. Mikolo, le Sali Boye, Tikato Sala Boye, donc on s'est retrouvé. Non, Elia Zarabongoti. Elia Tambola a toujours une vision de Zamba Pessi. Voilà, tu commis dans et ça t'a pas tout ce monde qui, il y a mon gars contre Nani. Aza contre Nani, Kofi, l'homme a dit beaucoup ça. L'homme kuna, Baï Kalambaï, voilà, bah, bien, amité. Bah, ça va langage. Parce que fait ça. Ouais, la première édition. Et comme ça, mutazo, azo finga mai kalambai passé wangata. Vaseline, basa bato sali anzamba satana. Boy, l'homme a changé. Ah, mai kalambai, aza somo, aza mosali anzai munene, tout ça banini. On peut se voir ba combo nini pour les moments. Oh, tu me donnes un banane. Bangembo. Voilà Bangembo. Ok. Voilà, parce que fait ça. Tout le monde maloba et c'est belé à koloba mais nous sommes limités par les temps. Tu commis dans super émission la mission première édition, deuxième édition, semaine autre chose. L'homme dédié, peut faire la dédicace ou peut faire un programme église. Programme église, Mikolo Tonsana, na Milumo Makasi, Tonsana Milumo Abunda Olonga, et puis Tonsana appelle à ma prière à Mupanga. Après ça, Tonsana, dans la manifestation, na Mosali Anzambe, la servante de l'Éternel de Makela Sephora. Je crois que Tokosala Bamilula Makasi Mikoloyo na église. Mais nous avons pas mon banso yo, banda ba programme sur intercession. Nous avons pas mon bango to priaka lundi to une intercession, mardi to sara na culte normal, mercredi na mbaka na moi bureau na nganza ba pesa ngai ya koyambela batu et puis jeudi to na culte et puis vendredi to sara na culte intercession. Il y a la déclaration, la réclamation, et puis dimanche, on a la culte normale pour la dédicace. On a pas 5 personnes au PSA la dédicace. Nous sommes limités par les temps. On a pas 6 mois, Madame Nangai, la plus belle femme du monde. Ok. Avec qui moi, c'est Nayo. Bénédicte Makela, ouais. Et pas il m'a Nangai, il a la cas. À Boteling, na Kitoko, Nzamba le Kanoko Pambolaye, n'a pas 6 mois dans la famille, n'a Mobimba. Pe na posi mbote pe ba nanga soto ya molimo o bandaka ngai na Kinshasa kompena ba mikila bapaya lokolo mo tanga ba kombo zate poso atangi ndambu ndaba ko na kotanga te lokobi ke zanga na 5 na pesi bango tout na 5 continents bambote nzamba pambola bi voilà pasteur Gilles Wangata. En tout cas, na pesi merci mingi na bino bato boyambi biso awa émission mo kitoko marge mingi ya kolobezala ki mais toza limité pour temps. OK. Je pense que nganaza kokamba église paroisse ya Lingwala toujours oyo ekelami epa ya pasteur Vincent Makela Meshak biso toza basungi na ye na kati na musala. Donc naza na Lingwala na avenue Kitega numéro 124 entre Willery Kidoda. Na semaine zoya tokozana milulu mo ya séminaire koza 3 jours mercredi le 15 kino vendredi le 17. Alors bandeko o ba ko sepela penza pona ko yanola na milulu wana boya boza édifier tokobondela nzambe longo. Donc ça peut numéro na eux hein. Numéro ezali 0900 74 85 55. Numéro ezali 0900 74 85 55. Alors na pesi mbote mi na madame na ngai Biomba Noela na bana nyonso na bao nyonso bayebi ngai na bandeko pe bazana poto pe bao akolanda biso na Kinshasa nzamba pambola bino mingi. Voilà, l'homme valable, pèse-moi quelques dédicaces pour notre clôture. Merci beaucoup, Pasteur Flamme. Merci beaucoup, les Bassali Nzambe, tu as mis une émission de l'eau. Comment Nzamba Pambola Bino na édifié Ban Nzambe. Merci beaucoup, na Pessi Ban Nzambe, nous surtout à travers le monde entier, na Pessi Bango, merci. Sans oublier, l'église a parlé des Béréka, fidèles, nous surtout partout, il a parlé des Béréka, ils ont dit voilà. Ils allaient à la commune qui ça na pesi bino mbote pe boza toujours na se ma kolia basala ya nzambe pe na pesi mbote na ngala bandeko nous surtout balinga ngai sans oublier na otanga ba kombote ba surtout ba vraiment dans les bons na kombo na Jésus Christ amen. Voilà, d'abord les hommes dédiés ba otanga ba kombo mais quand otanga ra kombo na pesi mbote na Joelatite na pesi mbote na mon bébé Miradi que j'aime beaucoup na pesi mbote na honorable JP Gaulois na Nice. Et sans oublier Mayanto, Mayamoto, mon habillère na Paris,
Héritier Kasumbu, ciao. Ciel ouvert, lève-moi, Nzambe mani, loboko na tata esemwani likolo banina. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert.